tanga te illettré lelo koma bayer eza elonga te elonga papa namona bolamu asoka bolamu asoka eleke ebele yawe eleke ebele bolamu litate esalelinga na vie eleke ebele nga mutu natanga te illettré lelo nakoma bayer kitingitingi mwana mayele elekelaka ndo koma docteur kitingitingi elekelaka ndo koma papa lopango libolo na defo libola jaune aye lisusu kasi kitoko tikala makambo na yo bandi avant tobanda émission na osenga na osala mwa prière ya mokuse tala kaka prière nazo forme mpe bino en tout cas baoyo baza na problème ya soka ere yango oyo ere yango bientôt nazwa retraite bodanziki na nini nazokoma nanga paster nazobongola nanga motema nazobongola motema oteya nini nayebisi bino nazokoma paster kitingitingi donc monde ekobouge donc bobongisa makata na bino ere oyo bodanziki na nini nazozwa retraite okoma paster nani paster kitingitingi kombo ezalaka me nazobongola motema nasalela nzambe bobola mona eleki ebele nasalelaka nzambe me nazili nakoma paster nakoma paster kala te nazokoma paster naye nobongola motema nanga epai na arche de Noé epai yemei paster Denis Lesi epai yemei paster Denis Lesi il faut bongola prophète de la nation Denis Lesi il faut dona tubela masumu nyonso epai na ye donc abongolanga motema nasalela nzambe yo nde fo bongola to ya bongolisa motema kasi osambelaka nzambe osala bapriere epa na salinga bapriere nabongoli motema vraiment prophète de la nation Denis Lesi nalela effort donc nalela effort donc il faut ateyanga na bongo nazina ne bokota kitingitingi mwana mayele mobali ya mbishi ya mbinga mobali ya mbinga azanga defo 22 cm mutabeta mama lupango kawa aller retour